Merci mingi na benyoso oyo bolandaka journée na biso ya linga l'aventure. Merci na bien Mark Shopping oyo azali ko sala ki na telema liboso na bino po bomona kitoko na lolengo na zaleli. Na commune ya Kinzwaba ma quartier Montero ba lokoti mwana pa ya tata moko pe asali déclaration na ye na gouvernement Tolanda reportage bien Mark Shopping. Bonjour papa. Bonjour papa journalier. Tout le monde bengi micro na psalinga aventure pour mezani. Ah papa pour meza awa mwana o bo monaka babwaka ka la fa passer nga mutu na lokota kai. Na senga kana l'état a aidé ngai papa a aidé ngai kota mona mona mukongo beza pasi papa. Soki na lokota kai te ba ningi ba benga biso bato mabe na lokota ke pota ke toza ba kongole bolingweza ni na lokota mwana o. Asalini. Na senga na l'état a aidé ngai pona mona okota mona mona ona mukongo eza pasi papa ninga zara kolia na ye papa eza problème même maya pamba soki ko memela mai faut batu baganga ba mai ke na régie des eaux a c'est la biloko à l'état na ndenge o sakanate ninga zara ta kolala na ye papa biberon na ye il faut moi moulanga whisky zozo do ezala na la bien eza problème on a senga na l'état a aidé nga pardon l'état a aidé nga ninga za papa soka bandi kolela bombe na yebiti na okezele bombe wapi papa l'état a aidé nga vraiment kotambo na mwana obu na mkongo za pasi na senga kana bakonzi ba bon nini osengi na bakonzi po ba aider yo nango na senga na bakonzi ba somela nga jeep na tambola na jeep ya couleur ata ya grise po ya noir na ozwa te benda bangungi ya grise nde na ozwa ye pembe ba pamba na senga na l'état a aidé nga créer nga jeep pardon pena comme on est gentini kimbuta quand papa lobby ba aider papa na jeep papa moi no so petit toilette belle faut tomber aza mona mo kilomètre basaki na mabenda na tra papa journaliste na pesa yo ko koma na ye wana te aza kilo makasi population soki boyo kakabo so maele en tout cas ekoya ko komela bino pe ngambo pe charge pour l'état na gouvernement pe bakonzi basangani basali déclaration na bango na télévision Tolanda reportage BG. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Tout le monde bobengi biso journal absolument aventure. Eza problème ni boza bana. Papa journaliste ngana za gouvernement. Vraiment donc gouvernement to ka gouvernement za rande. Papa eza pasi. Na ebité population balinga basali la bango nini. Papa journaliste. Naza non parent, naza na bana, naza na mwasi. À chaque fois dérangement le qui na TV. Gouvernement tel la likambo, gouvernement tel likambo yo. Hein papa? Dans des populations zobe la gouvernement tel likambo yo kamabe. Ya na lingi le susute, na lembi. Hein vraiment population na lembi. Yambala oyo ko zoka dossier na baka gouvernement tel likambo yo. Vraiment a recevoir mabe. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Yo comment nani? Papa l'État. On va papa l'État ngai. Ah l'État to ka tina TV na ba chaîne nyoso l'État tel la biso likambo za rande ba le rande pa na yo. Tango bazole la pona ngai l'État. Nga pesa na ba charge nanga. Le ko avenir o boza isa avenir l'État. Na mi tongeli déjà banda kuna nga na poste ma pesa ngai ya ki l'État. Na mi someli banda kuna zotonga banda kuna nga miso za ba chantier il faut esi là na ki pema banda kuna nga. Ya nini na peuple bazo senga nanga na tela bango. Na tela bango nini? Tala gouvernement na nga vimba. Bonjour. Pour mes abouis. Et là, on est au l'équipe de la TV, to lembi. Yo zanani. Pour tout le monde au gouvernement, au l'État, yo zanani. Nana bakonzi boyo kakana ngamoko. Ne ba TV la bela bakonzi bote la biso likambo za rande yo. Yango ne to eto loba. Bakonzi boyo kakana za biso. Okine baninga miso bazoganga. Bazali na kanda baya batomboka. To lembi. Yo ko sala likambo na ndako lambi biloko ne beli bien te. O le tetela nga likambo. Yo bakonzi tetela nga likambo gouvernement te ngambo. Neti mbulu ebetaki. Même ngamo pena surpris numéro nzambe na bosa nango kala o ba konzi botela biso likambo yango to linto lo baboy o ya koleka su na TV o na radio o gouvernement l'état botela non lo botela lo ba ke pablo o na mu o bikenga na ba mu konzi so ba bosa gouvernement yo za l'état menga na mu konzi na biso mbale boye bango o koleka su na TV o l'état tela biso likambo so ka za ba mibali ba osimba biso na nzoto. Tozali koyeba te bongo na likambo ya insécurité na désécurité na biso ya katikati ya village na biso ya Kinshasa oyo ezali kotungisa population tango nyonso ba criminel bakotaki na ndako ya papa moko pe basali sabotage ya kosakana te ba beti na babal en tout cas esali pasi sociati bozawa pi la police na yebite bolanda reportage ya Jimmy Limbundu.
Bonjour papa journaliste. Tomoni bobengi micro ya salinga aventure pour mes aninya. Papa tolemi na quartier oyo. Voisin na biso ba criminel ba côté là qui est vers 1h. Ba beti 2 balles. babeti 2 balles. C'est biso to ninga ba 2 balles, 2 balles. So ba yebeta rat 2 balles. Voisin biso ko azala goni. Papa Chatini, tela biso likambo yo to po babetenga bal moko na betongo. Bonjour papa journalier. Bon toyoki ba bengi biso journal biso linga aventure ba criminel ba côté là qui bino ah non to ana commune ni. Ah toi qui commune qui njwa bama. Quartier Montero. Quartier nini? Quartier Montero. Ah siko problème ni bo bengi biso. Ah papa, l'été fêté la biso likambo. État la nini mo comme ka l'état ta la bolo ba pe likambo. Papa likambo eza awa biso bana mvwandu yo ka bana mvwandu eza biso papa kuti sa kufa kala. Papa bino nani? Mvwandu, bana mvwandu eza biso. Mvwandu donc c'est que mon papa. Papa kufa kutu kala donc le long de faki to panza matanga papa po bemeza morgue faut to panza batu po bato banga couvre feu on toninga to panza ka batu biso moto okunda soki batu ba panzani comme prison pour na ko banga couvre feu papa le problème siko ezani ba côté biso vers ba 1h ngana lalaki na madame na mwana ndaku to kaka bu na porte tango na zo fungula boye na mona criminel wana braquer nga munduki ala ki tio moninga naza la goni mais la goni est interne no moina lalia ndo sans la goni à la goni changer loba sikoyo criminel wana ba koti na ndako ayaki na mwasi na mwana abimisinga na mwasi na mwana bango ba koti balali bakangeli biso porte libanda tio moni kuna lalia wana zolunga na récupérer ba pongia butu na lali bien te yango na osenga yango nda la goni yango na osenga na l'état a aider biso kasi awa toza na deux sociétés pesi biso mukongo société liboso na kei kuna na sali plainte na butu wana ba yebi na kutika ka nani policier moko ba lobi policier na lobi loko azaye moko moye te azaye moko baninga msuba kiwa baninga msuba za kite ba kendaki patrouille na kina société mi ba leka na sima na biso na kuti ba policier plus de 30 au moins ba ye zate commandant zate no bisikoyo papa loba denga ba criminel ba kotelinga na ndako pesa biso mbonga medef na bia mbonga medef ngo kombe ba sengi 10 000 na za 9500 ba boyo musali za makasi moyo to ya bongo ezate to moyo to kabola mbongo ane zate loba papa sikoyo ba criminel tong ba koti wana papa bana 1h ba sala opération ti 6h na bité soko 8 na ndako batoli bango bato balongoli crepsage na mur ba criminel bato bazui na bato ndeto kuti ndako chantier boye sesila donc ndako sesila na ba mutu bazongi so chantier papa ndako esila ki ba criminel balongoli tol ba détail na ba brique balongoli ba brique balongoli crepsage papa boyo kanani balongoli crepsage nyonso na mur ba carotte na tiaki ba criminel balongoli ba tirer 2 balles chasse na zaki na souplicité tombe ba tirer première balle na coach yango tiengi et que beti na mur ba voisin na sima ndo moni retour esali na Ukraine kuna donc toza kutu na problème ndeza na gona zolo bati balongoli crepsage nyonso na mur balongoli ba tol balongoli ba caro na tiaki ba lavabo nyonso tu ba porte balongoli kutu criminel na mobile wana za mutema mabenza makofuta akie kozwa puso atiki mwana bakena mwasi ne kozwa puso batiki mwana tovandi na mwana wana mwana moko mukeme mwana za mutema mabe yango na osenga na leta aedenga na zo orpheline papa za mama za bako mikolo leta aedenga makasi batire de baba les ali papa les ali c'est là non baba yango za cirque ezali ko leta zo mona papa batu ba voisin bango batire de balles baba nyonso ezali la kisa baba yango na TV ba cameraman papa yango justice bino justice ya mboka en tout cas problème oyo esi saki nanga moko maele pena batu na biso nyonso maele bolanda problème oyo ezali koleka kuna papa moko mibale bakangi bango baza en veste déclaration na bango na mutu afundi na bango batu bafundi esalinga mutu pasi bino moko bolanda boye ba nani oboko ko pesa raison pe nani oboko ko pesa faute Béni. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Namoni bobengi journal salinga aventure pour mes amis. Yo, nga la bengi bino.
mokonzi ozomona ndako na nga miyibi mibale mokonzi ozoyoka ngai moza mwibi en tout cas toyoka vraiment mutu moko ye nde mutu abengi biso nga mabengi bino nalali na butu miyibi mibale bakoteli nga miyibi ozomona oyo bayibi nga télévision bayibi nga radio bayibi nga batelefone bakumbi valise na ngai ya bilamba na ya mwana na ya mwasi na beti bango kokamwa na tongo na mabaki kobengela ngai la police bakanga ngai mutu na beti miyibi. Tu vas regretter ta vie. Tu vas regretter ta vie. Bonjour papa, bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Problème toyo ko za solo ya solo te. Papa problème bino ndaka papa boyaki ko sala nini? Papa oui, yoka continuer. Oza moyibi. Écoute, ça va. Boyoka ye. Papa journaliste. Pour mes aboy. Biso toza koleka. Toye to moni parler à Mutazate vers 23h. To donc écoute fête. Malgré biso to bukaki, to ndimi. Do bino to buka kadena. Biso to bukaki. Évidemment. To buki et biloko malunga pesa akite ka TV na radio na ventilateur. Na téléphone moko. C'est papa. Ton limite, est-ce que na neta ton limite? Ton limite. Yo Zélande au monde place biso to fune le papa le problème za nini? Hier azobenga biso miyibi. Vraiment. Est-ce que muto la tiveste boy akoza moyibi? Hier ba keto za papa. Zélan pardon to kanan. Siko mutalati veste azara ko expliquer na. Papa, na lobi hein. Est-ce que monsieur Jamal tant va s'amuser. Est-ce qu'il peut m'appeler moi un voleur? Il veut commencer par moi qui maman. Moi je suis un responsable, je suis détourné Naza Mouibité. Zéla Ozanani. Détourné. Est-ce que le fils ici peut voler? C'est quoi ça? Il veut commencer par moi qui maman monsieur. Tu vas regretter ta vie. Papa bon quand Zéla papa. Pardon, to kana bien, to sola bien. Ezake ye akuti bino bobuki ndakuna ye. Évidemment. Bobimi si télévision na ye, c'est ça. Na ventilateur ni na valise na ye. Bino mi bale. Kaka nebo lati boy. Akangi bino. Siko ya beti bino. Bino boto ko funda ye. Par rapport à quoi? Par rapport aux gens, biso fondé par rapport à nini. Ko beta to boy ta beti ne biso. Aza na raison pour amoni biso to bimisi ba radio to to détourner ngo. Mais loko biso to fondé pour zo benga biso miyibi. Do abenga bino bana. Baby singa détourner, to détourner, ça détournement. Elenge mingi yango yo nakozala na bato ya maele pe bana mboka oyo ya maele boye ya motema malamu soki bozo komona naza kotema liboso na bino ba chemise ya kitoko pe ba veste ya kitoko ezali bien marque shopping ya mwana mboka na biso Beni et Bandrum atiki biso te aza kolatisa tolanda bomona ba jeune garçon pe ba jeune fille ndenge nini bazali ko pesa elengi na bilamba pe ba sapato biloko nyonso ya kitoko bokomona bino moko soki boko sepela na yango na sima nango naza ko pesa bino numéro na ye oyo nyonso oza na posa ya ba lonyos abenga. Moi effectivement. Comment ça s'appelle? Ah non, même pas. Comment ça s'appelle, tes frères? Parce qu'on a bien mal au corps, j'ai sécurité. Je pense que tu peux vraiment être. Ah, il y a encore le petit la sécurité, il va mettre au nid. Moi, je bosse bien marque shopping. C'est quoi ça? C'est une marque de vêtements basée en Turquie. Expliquer quand c'est le commande, plus ou moins une semaine pour te répondre. Je viendrai te livrer comme je le fais. C'est que c'est vous qui nous faites porter. Comment faire pour avoir la commande? C'est trop simple. Trop simple. Vous avez un petit peu là. Vous le numéro Non mais la passe, on est marrant combien? C'est bon. C'est pour moi je parle déjà. Je connais que tu vas tu vas vous appeler. Je vais vous contacter. Eh, attends. J'ai oublié. Et le mot qu'a dessus. Voilà. BM Shopping. Nous sommes une agence précisément basée en Turquie. Nous faisons des livraisons à domicile. Dès que vous passez votre commande, nous viendrons vous déposer la commande juste chez vous, comme chez toutes les filles. Vous pouvez passer l'air commode depuis Kinshasa. Donc je suis là pour remettre l'air pour les clients.
bakongole nyonso bandeko na ngai mpe bakinois nayebi ke biso toluna na biso kolata eyebana nango partout oyo baza na bamboka epai nayebi ke botali mpe bosepeli na biloko yango mpo eza eloko ya maseki te nakopesa bino sikoyo nimero ya Beni Ebandrum mwana mboka ya solo bien mark shopping nimero na ye oyo nyonso ozala na mposa kobenga ye mpona azala mobimba nimero yango oyo plus 91 84 27 38 43 nakobandela plus 91 84 27 38 43 oyo nyonso bakozala na posa ya kobenga ya direct ya ndenge ya biso ya Kisasa bakobenga na plus 243 81 39 633 nakobandela plus 243 81 39 633 bongo sikoyo tokokende na suka ya miso na biso mutu ekotelaki bango kati ya mabota mpe kati ya baveni mpe kati ya bandaku na bango tolanda yango na bokebi oyo aza na posa kosekaseka kasi oyo aza na posa kokanga akanga tolanda yango wana. Bonjour papa. Oui, bonjour papa journaliste. Bonjour maman. Bonjour papa. Excusez, tu n'as pas question ko permettre biso totuna yango. Ah, problème était papa, mais tu as des mois pressés sur les questions. Bon, merci papa, tout le monde, l'élection est à bon, tu comme que tu n'as pas population, bah ça peut aider na bango. Pour na yo na katika chamboko, so ba ningi ba tia exemple, ministre ya média, pour na yo, nous omoni abako ko tia na ministre ya média. Pour ça la bien. Pour na ngai pour so ba tia ministre ya média na mboko. Ah, ministre ya média. Pour pesa mobuluté. Ah, ministre ya média, premièrement, il faut ministre pena ya média so bani batia to tuni prochain pour ça. Premièrement, il faut ba no bale makasi. Omoni so tobi to tia ministre ya média, omoni so tali match na biso ya Zambie contre Afrique du Sud. Kasusu la tanga kanga ka pena média wana na médiateur. Pour muto lekeze mo passe. Donc na place ya ministre ya média, so Kasusu la te muto mérité za Joël Kimwaki. Joël Kimwaki a mérité la place à ministre des médias. Oui, papa, pour moi, ministre des médias, vous êtes pour tout trésor. Pour tout trésor, à Bouka, papa. Oh, t'as la moindre. Pour tout trésor, Matangola, après un coup de joueur, merci mingi na benyo sobozi ta kolanda journée na biso linga la venti. Merci mingi na so pesango avec respect na botondi ya solo. Beni Ebandrum mon mboka ya solo bien marque shopping ce qui était mbe moninga liboso na binote. Merci mingi na kilelo na bana na biso ya mode good bangonde bazali kilelo po esala ke to sala ke biso moko te to saki na bango pepe sabino lengi liboso ba TV na bino. Na pesi merci bongo na RK de Bruxelles René. Merci mbote na yo ya trop na pesi mbote mingi na mama anime mbote na BG bote na pesi mbote na mama animbui. Bongo sikoyo tokuta na lobby na ngonga oyo botali na liboso ya TV na bino soki lelo moto nyonso azali na posa ya kozwa ndaku kitoko na katikati ya Kinshasa pe Kongo mobimba azali na posa kosomba ya lopango mingi kokima mbango esika mosute kende bongo na limité 7e mairie na industriel na agence Enoch numéro yango yo po ozala mobimba ozala pepele eso mama pangu oyo ezana ba problème te numéro yango yo tozala liboso na babiki pona okoma 097 290 18 55. Na kozongisa lisusu melesi afa tokuta na biso na bino mokolo ya sima tozongisa lisusu melesi ne pa wapi oyo mwana mboka zali Beni Ebandrum bien marque shopping. En tout cas, merci mingi biso tout respecté pe to benga bengaye ceux qui toni to lata kitoko na ba mariage pen na milulu nyonso ekoyela biso ba député ba gouverneur ba nani nyonso tout o bomona place ola tate numéro yango wana bo benga mwana mboka Beni Ebandrum tokutani mokolo ya sima.